Ah, tozali, papa zali. Maman zali. Totikali mboka ya bana na ba. So yaya po oganga to tango papa zala. So ngina simo papa lo biotika aza muko. Sko ngana to benga na mako. Makofi. Ide besi viva. Na pesi matu ya maye. Bona na bilandala ndete na radio. Marche ezalobi. Marche tango to kozala na marche. Nde to koyeba mobile ya marche. Tokali. FCC a la panique, en commençant par l'autorité FCC basée dans l'institution. Lobby samedi. Samedi Moukama. Délégation à ce pays, je crois, samedi. Lobby. Lobby de mariage est Zokoufa. Mariage est Zokoufa. La minute, chef de l'État a yambi délégation la délégation. C'est-à-dire, il y a une communauté internationale Mobimba. Bah, comment on en a yé? Viva! Mukolo ya lobby bisonyo sona balabala ngobila mamana FCC mobimba mamana bako bangisa biso to biso batu toko bangisa bango. Mwana suka tika mwana suka loba IDPS viva! IDPS viva! Viva! Tshisekedi héros national, Félix chef de l'État maintenant, tout rouge. Lobby boye. Naye kaka ndenge nalobaka toujours. Ça veut dire avant tout ça la eloko, il faut toya to solo la biso nyonso tout.
toyeba ndenge nini makambu eza kokende. Navandaki je crois nazwi appel ya ndeko na biso Augustin Kabuya. Abengi ngai boto solo ba na boyi kokende ti balobi te tokende kaka nde tokei. Na kei poto solo la alobi na ngai boye. Oyo tozo sala ezali pona intérêt ya parti. Ezali te pona intérêt ya individu moko boye. Eloko yo bandeko na biso FCC bazo sala eza malamu te. Yango il faut to sala maso pona lobi to se mobiliser to zalebele. Eloko oyo eleki na parlement ezali kosakana na chef de l'État. Chef de l'État omoni tango bazo sala makambo na bango na parlement nzoka basengi audience et pas chef de l'État bakende bakutana na ye. Entre temps bango bazo distraire chef de l'État. Que toye kotala yo toye kosolola to sala boye boye. Nzoka nde kotoyo bazo sala biloko na bango wana. Ozomona ke batu wana bazali na misala ya mabe. Batu wana bazali batu ya kotambola na bango te. Voilà pourquoi tosengi lobi biso nyonso to se mobiliser. Tosengi biso nyonso to zala wana pona kolakisa bango ke tolingi biloko wana te. Biloko o bazo sala eza na sima ya mukongo ya IDPS. Soki bazo sala ba complot wana bazo sala ba individu te bazo sala nde IDPS. Voilà pourquoi biso tosengi biso nde IDPS. Biso IDPS tosengi to se mobiliser lobi. To lakisa force na biso ke biso tozali IDPS. Piège oyo bandeko wana batie biso ezali ya kobuka biloko ya batu. Bakobima lobi po babebisa biloko ya batu. Bakobima lobi po batumba bandaku ya batu batia yango na sima ya mukongo na biso. Po lobi petangu bango bakosenga marche po baya basala sabotage. Voilà pourquoi tosengi moko na moko to se contrôler journée ya lobi. Mutu moko te abuka eloko ya batu. Mutu moko te akende kosimba ndaku ya batu. Biso eloko tokolakisa bango eza kaka démonstration de force. Démonstration de force eza kaka mobilisation oyo biso tokosala journée ya lobi. Journée ya lobi mobilisation na biso neko déterminer que IDPS abukaka eloko ya mutu te. IDPS ayibaka eloko ya mutu te. Bango nde batindaka ba infiltré na bango. Bango nde lobi bakolata peut-être ba t-shirt. Tozala prida na batu oyo bakolata varese biloko ya IDPS. Ça veut dire que mutu nyonso kolata ya IDPS akoki na lobi bien akoki kozala pe infiltré. Alors, il faut toyeba surtout batu wana to contrôler bango malamu. Na lobi bien toye kobuka eloko ya butu te. Boyebi bien action populaire o esalamaki wana balingaki balatisa yango IDPS ke IDPS mutu abukaki biloko ya batu IDPS mutu asalaki boy. Yango il faut to corriger bango. Lobi to lakisa ke IDPS ebukaka eloko ya mutu te. IDPS asimbaka eloko ya mutu te. Yango to lobi oyo nyonso tu akosimba eloko ya mutu lobi, ça veut dire que azali infiltré. Voilà pourquoi toye kosala. To memeli biso ba pesi biso ba kashine. Mais ce que après to leki ebele. Problème nde yango wana. Oyo nyonso tu akobanda koya liboso akobanda kozwa. Na base, tout ça na base, tout ça na base. Ça veut dire que biso tokobanda ngala kozalawa na 7 heures déjà naza awa. Ça veut dire que oyo nyonso oyo akoya na retard azangi. Mais soki ozangi eza nango problème te. Yango tokokabola yango lobi na tongo. Oyo nyonso akoya azui.
oyo surtout akoya azui po makelele ezala te. En tout cas toza au moins na 400 cash-nez oyo bapesi biso tokabolela bino. En tout cas eza na ndenge ya mabete ezali na ndenge ya action na biso ya journée ya lobby. Tokosenga na ba responsable ya parlement oyo tokutana na bango air moko baya toyeba ndenge nini ya kosorganize. En tout cas ngai na bino tokabwani awa lobi na tongo tokutani po tosololi yango bien. Ba président baranger nyonso tu tokutani wana po tosolola toyeba nini tokosala. Ba président nyonso tu ba président baranger nyonso tu tokutani po tosolola. OK. Sikoyo. Bo makamusu tokosolola ngo awa te boyete. Ah, soki basilisi Viva! Viva passe, viva! Tolobi boye, formation te. Lelo ezai veille ya mobilisation monene. Na minute tozoloba. FCC aza la panique en commençant par ba autorité FCC baza na institution. Tout ndeko na biso Jatini Ngobila. Ayambaki délégation mibale ya Lamuka na ya UDPS. Basololi alobi te marche ezali te boye na boye apesi raison na ye awuti kosilisa Kabuya ayebisi ye boye yo oleki premier ministre te oyo aviole état d'urgence mpona kokende koinaugure hôpital ya mama Olivole. C'est-à-dire ndenge bobomi état d'urgence UDPS aye koinforme toza na domaine d'information eza demande te. C'est-à-dire bobanga te bolanda bilanda landa te na radio marche eza lobi marche tango tokozala na marche nde tokoyeba mobile ya marche tokani lobi nde mariage ezokufa mariage ezokufa lo na minute chef de l'état ayambi délégation na délégation. C'est-à-dire oyo yebi communauté internationale mobimba baye komona na ye lobi samedi mukama délégation à ce pays ezoko ya samedi awa ndeyango tolobi bozala lobi na tongo tosa la dernière démonstration information eza ebele la pasi abet Fatire zogisaye na wanda ya 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 fatire zogisaye na wanda viva yoka tolo bate lo mbona lo boganga Fachibe tokobanga to tokolengisa IDPS viva awa nazoyebisa yo katanga tomende batu ya IDPS na batu ya pepe bakimi batikisa teretika lipole bayebisi ngai boye Benjamin mwana suka tomona kona ba video lobi toza posa koyoka son IDPS viva c'est-à-dire tokosala desordre ata moko mais oyo akoya tokokutana na est-ce que bato basala chino bazali awa bato basala karate bazali tozali ebe tokola kokokokana ba IDPS viva IDPS viva nazonga bino te yongana IDPS viva IDPS viva Fachi bimisa bango na video Fachi bimisa bango na video Mabunda Minaku Matata
Makata Ambongo Fachi bimisa bango la vidéo 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 Minaku vidéo Kabila vidéo Ide place viva Awa na soye bisayo boy Nalo baton lo bate Awa na soye bisayo Salali ya paix victoire bekona République des Salali ya paix victoire umukama umukwa ande ide presse viva nalo bate tombola bo gangaba deuxième euti kokanga o to bengi 100 millions de dollars na bakarton elingi ekatisa ekende nzela lufwe na esaki bino ke mai eza yakobe frontiere eza yakobe bachache fidele yebe ande oboyi faci osali mokili na oboyi okie bra atokie braso braso pesaka ko idps viva oyo melisha soko melisha fe nzambe akotuna melisha fe mpo nani natindaki yo mobi kombo na ye faci be masuwa na no Minaku Makata Imuta Moikasashi Chadari Trilanya Ile best viva Matata ponya wanga na kata sani ne alobi makambo bukanga lonzo ezali ngai ezali kabi Janet kabi eyinda kata sani ne na batelo lo bate ide festival na mona rabo Roger Lumbala Roger asengi bolimbi atubela kata sani ne na batelo lo bate mutoto bengi na kombo ya Martin Fayulu ndako afandaka mama na lobike cherche eko il faut bima ndako ande amoni moyena sa eloko mususu afuka mata sani ne alobi faci na ndimi lokoma kolipo mbikisi wako ide besiva batunie osali bwe pona ni alobi roi kutu ya Belgique asengi pardon ebonga na senga pardon te poani ide besiva tala bate obosali mokili na tala nana shunala oya kosomba yango okotanga kabila lelata sali nini comprenez mon émotion alobi kote faci akei akiosalanga ne makita ide besiva awa lobi yebisa ndeko na yo oya teti soki abimisi mutuka etaliye idabesi viva marche ya lobby tokosimba eloko ya mutu tokende ti pale mais bobosana te ke couloir wana batiki gombe pole idabesi viva tozali papa zali mama zali totikali mboka ya bana na ba so yaya po oganga to tango papa zala so ngina simo papa lobi otika aza muko sko ngana to benga na makofi idabesi viva na pesi batu ya maye lobi na ngelo moko mais totikali mboka bana na ba bozanga sebo totikali mboka bana na ba idps viva tomala bokanga ba oganga kamingi tango papa zala lelo papa za mboka bana na ba idps viva c'est que toyeba na pena na zamuko nana za mwana mu tango papa oya kotelaka matu j'ai dit je vous remercie. Viva! Nayoki te mata lisusu IDPS viva! Viva! Notre pouvoir viva! Viva! Comment la
bakangamie bakangamie idepesa viva mukolo ya lobi biso nyonso na balabala ngobila mamana ngobila mamana fcc mobimba mamana bakobangisa biso to biso bato tokobangisa bango tombola sikoyo loboko kangaba toloba te na minito nazoyebisa bino madidi na Belgique faci alobi na gube na bo na kata toloba topanza Kabila na ambassade ya États-Unis abangi alobi lobi tokokende tikingaka azobanga ni tombola loboko kangaba Fachibe Premier ministre israélien azolela bakutana na Fachibe nazoyebisa bino lelo na minuit Fachi na États-Unis après États-Unis Israël bakubwelaka tombola loboko kangaba yo bayebisa bino papa bafachi banda beta bale na tupusa mazem awa sikoyo tozokota na information po Fachibe ngobila ifo ayeba eloko moko keno Kinshasa ezali yumbi ngobila ifo kende yumbi Kinshasa ezali le peuple da nazoyebisa yo Donald Trump chuza azo soutenir marche à 100%. Mike Pompeu Muke azo soutenir marche à 100%. Dongo bila tata na yo no mama na yo no bega na muto ambassade ya Kenya obemi na kunenge tolo bana binoa na ambassade ya Tanzania Evariste Boshab na ambassade ya Burundi bozoki mani biso tolobi marche kozala pacifique bino bozolenga ni tombola loboko kangaba FCC Keba Janine Keba Kabila Keba Mabundi Keba Minaku Keba Fachibe sikoyo tozopesa na information boye te awa sikoyo yoka nazoyebisa bino keno Fachi aza mutu mukwapo Fachi na voyage privé na Belgique ebele bazo comprendre ti na voyage wana te mais eza voyage moko très important awa sikoyo yoka soki États-Unis d'Amérique ezwa avance soki États-Unis d'Amérique ezwa avance ezwa victoire ya guerre ya 40-45 et ça à cause ya République démocratique du Congo à cause ya uranium oyo bazwa na île ya Shikolobwe sikona minito je vous dis à l'époque États-Unis alobaki falaki à devoir na RDC 60 milliards de dollars américains. Belgique aye alobi pesa biso mbongo wana biso en tant que ba colonisateur na bango tokopesa ba yango boyokaki roi ya Belgique officiellement asengaka pardon te salini alors na minito mutu madame babengi Ursula von der Leyen présidente ya commission ya Union européenne na Belgique oyo babengi Joseph Borrell azali chef ya diplomatie ya Europe mobile na Belgique
Mauricio van der Leyen ye azali secrétaire chargé ya arrestation na ce pays na Belgique ba commission nyonso ya réconciliation na Belgique Belgique andimi fois de voir biso mbango ebe oyo bamela biso yango bomoni voyage ya Fati na niveau ya Belgique lelo Fati azozwa avol na ye azokende na États-Unis da akutana na Mike akutana na Donald Trump mwana mate yo papa bino Donald Trump ayebi tikala biso makele yaka na muto yo yebishe bango bila awa toza na avenir ya Bafati sikoyo nazoyebisa bino boye lelo depuis 13h madidima na Belgique oh Fati nalobaka mpe chulu Fati wetwa Fati ayebise umbu IDPS viva l'air bazobeta masolo lelo yango il faut me comprendre basigne du temps nazoyebisa bino boye IDPS viva Kabila na minute oyo bakomi kogarde ye na baagent ya moni pila yebisi bango koto oyo carte esimbi te. Est-ce que peut perdre ça là déjà marche? Marche yango ya santé pe ya wa odi sikoyo bakosentir mama na mubange ya marche. Il ne peut se vivre. Mais en attendant, Edi Kapen, liba. Il ne peut se vivre. Semaine passée, on a dit ça qui binobo. Edi. Mais na retour, il y a Fati. À cause de la réunion. Tolo bato. To pasa. To mbala le boko kangaba. Viva! Si puana le kate, bon bloqué wana. Intimidé batu na teni na etake wapi. Soki bomoni nga na lati boye seke la bisini. Viva! Teni eza teni nini? Akila. Ndenge na yebisanga bino chef d'état-major ye okutana. Oui alors? Tokoyokela bango mawa. Tokotikela bango ta. Biso bayuma na bango. Biso tozobanga bango. Bango nde mibali biso basi na bango. Yoka sikoyo. Balobi ke biso soki tobimi bango mpe bakobima. Balobi ke biso soki to marché bango mpe bakomarché. Yoka sikoyo. Biso tokobima. Biso tozo défendre o esengi to défendre. Biso tozo soutenir chef de l'État, tozo protéger pouvoir na biso. Soki oye na bulike o luka biso makambu okutana na makambu ko leka nde yoka sikoyo force du progrès alalaka te animbaka te misuga. Force du progrès, eza machine attaquée à IDP. Chef d'état-major, c'est que le bon. C'est que le bon. Nyonso bomba na poche. Nyonso bomba na poche. Toza ba yuma na bango te. Tokotika la bango pétanté. Soki ba bimi à la terre. Sino banda. Nalobi boye yoka bis nalobi boye biso toza bayuma na bango bango balobi bakobima soki biso tobimi biso tokobima
tozo défendre cause na biso, pouvoir na biso, tozo protéger yango. Tozo défendre oyo esengi to défendre. Bango soki balinga kaka mboka oyo to souffrir, soki biso to bimi, bango ba bimi. À la terre, sino bando, opération to binde, à la terre. Papa, Yoka, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachibe, Sio, Siona. Ngakutu na bagisa, donc soko boy fachi, soko boy fachi,